Donc événement Moussoupe Zanongo le 25. Mais il y a que son est le 24. Beaucoup mis déjà beaucoup de minuit. Tant que le 25. Bah rugby wana. Au que on a peine à 1h, 3h et s'il mais biso to banana biso 20h. Il y a journée sur le 25. OK. Donc mundela yebi makamne nyo sondenga sala ngo abongisa ngo di takos. Ba warrior bo bangate. Bozala kimia. Bozala le king aigle, ndeki maele. Pour ton information, Mike Lokamba, va voir au site de You Arena. Le 25 novembre, il y aura un match de rugby. Tikezo Tekam. Jou fallait remettre na You Arena et cause un match il y a rugby. Et je pense même que Papa Ross peut avoir réellement raison. Que Papa Ross a cause a raison. Pour programmer ce que le match à rugby. Au cas où fallait quitter na You Arena, il n'y aura qu'un seul événement, match à rugby. Apprenez à vérifier, apprenez à bien faire le travail, chers enfants. Organisation Mundele, jamais échoua. OK. Jamais basala ou de défaut moro bobandima. Engagement moro boye déjà bazwa ki côté qui ba réserver on peut ba caler pena date nango après comme un jour J ba changer jamais to beta na Bercy ba ka sara netiga ke no te ke beta masute to beta ti biso to za soki to promettre to kokokisa c'est ça donc soki za na rugby ba beta le 25 bon nager déjà le 24 et tant le comiga minuit le 25 voilà rugby go banana on va partir à 1h pour soit attendre bah OK petit 4h les a problème mais organisation le 25 il y a journée la biso il y a Paris la Défense et banda to bandi 6h 7h 8h pour pas à sauter à niveau. OK makambo ke ona batu ba ka basala baka lo wa les arrêter pas d'habitude arrêter biso so balobi ke to beta le 25 to beta le 25 parce que fallait pour pas to matato kita à l'époque to zaina ba vina biso to yebi ti le to peut ça respect na ba vie autant comme mais pour l'instant c'est failli hier 20 ans passé 10 ans passé c'est failli aujourd'hui c'est failli. Mais bien sûr, il y a un concert belé au ngato betina patron nga en succès. Ba patron ya ba groupe ba ra rotinda wa mission na ba on a batuna ba on a ba bana wa miki na mona ba oleka na ba ça ba clash. Donc bazana jour te na beta ba concert ningo na koleka ba patron na ba. Ben oui. Au voyager belé koleka ba leader belé. Na lo ben moi. Ba au compte dinga. Ba on peut ba yebi ke ba okukate. Fallait pour pas bête musique ba to ba sepela nango bino zo benge soi-disant faut photo cha bango ba soi-disant oh non faut chanter au koka live té mais ba to ba sepela musique ndeni so ya bango za danger que faut pas zo pe ba mambo au patron na zo papa si tu es bon tu es bon si tu es nul tu es nul ah bon et ça loi nature bibenga ba grand prêtre na tche bango lisusu défi ba le kana ba concert ba beta ba public na ba salle ba yemba ba ata 5 ou 10 chansons ba tcha mon côté ba soité o ba compre ba tuna ba te bo yemba il a pensé po biso to sala ngoti ba sala ma ke 10 chansons et bandeli artiste patron na bango mati 10 chansons kaka abanda a yembi muke ache miko ba yemba sale yemba to concert à public wana full et yemba na 10 chansons car na tchango défi wana total soki ba ko sala bazana ba rip musical rip azama ba comédie adieu artiste et musicien adieu azana belle voix mais adieu bazana rip batambola na me fanda bon wali Emmanuel Macron pour réputation nange comment suyer na combien passé même pas semaine soulé
po bolingo selwananga. Oh Adolfo, qu'elle aide-moi. Oh m'aider, m'aider, m'aider. Hey. Oh pardon, Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Iratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un gros merci déjà à bateau tout ba disposer carton pour Orlando biso bateau ba partager et puis bateau ba commenter surtout ba vidéo na biso. Je pense que et ça la biso énormément bien ba remarque ba reproche na bino yango ça la reto me garobongisa musala comme il faut n'engene ça rabino toutefois tous ala rana pour na opesa bino information ya frais et puis na source lelo na mbeli bino Emmanuel Macron de F victime de Fally Ipupa avec Yeto mais qu'a vraiment reçu là tout sauf rien aux actualités puis la mieux placé il y a quoi répondre à la question na biso tout à Rosa la mieux placé il y a quoi éclaircir biso na marambo biso na binoto comprendre te il roi Zarana Fally Ipupa il y a l'un des membres des artistes de Fally Ipupa. Je pense qu'à éclaircir biso na nyonso egoleka. Merci déjà à l'international Rachidi Assoumani monstre Makolombongo. L'international Rachidi Assoumani et puis aussi à Oscar Maritou, les millionnaires en kilote et papa na prodige à Rolanda Biso Pesiko, sans oublier à Dada Ulungo na Suisse pour la benga maman sociale et Dada Ulungo. Merci pour tout. Merci aussi à maman Karine Biansaka moté maraouli tono, c'est-à-dire que ngaza ramona ba maman quoi. Maman Karine Biansaka moté maraouli non, merci pour tout. Bientôt, Karine Biansaka cosmétique en Kinshasa, c'est-à-dire que consommons congolais. Bientôt là, c'est-à-dire que tu reconsommer Maman Karine Biansaka cosmétique. Merci aussi à Pèlerine Mwanza, la pèlerinage, c'est-à-dire que Dubaï est aussi sikoyo. C'est-à-dire que moi, sur l'aéroport la Dubaï, Pèlerine Mwanza, la pèlerinage, et puis aussi à mon ami Mekra Mangwa, na bon séjour, na Mikilia Poto. Chantez ça derrière la caméra, sur Rosamé Moralanga, au fond, la biso, et que ça, là, vraiment, vraiment bien, là, j'ai dit déjà, bonjour
à Emmanuel Macron. Bonjour Kerit. Bonne santé. Qui te connaît l'engi. Ah bon, voilà, bah on l'a vu partout dans le monde. Déjà, ça fait un bail. Comment on a bino Nabilili. Comment on a boissé bien. Bonne évolution à Makambu. Bonne Maramou, tout d'ensemble. En tout cas, on a profité de l'occasion de l'émission dans Kerit. On a fait ça. Bateau ba Hollande biso chance ba ozata na bango bata na bango vraiment ba fandi pour bata Emmanuel Macron na Kerit. Donc ba bonjour na bino na journée na soir ba bonsoir donc Emmanuel Macron ça na Kerit donc toza makomba cage mais na bien. Voilà, na bien. Je pense que bateau Hollande biso partout hein maman Karine Biansaka. Bonjour là déjà voilà Zali bientôt là Karine Biansaka cosmétique na Kinshasa consommons congolais c'est-à-dire que tous à la derrière yo vraiment beaucoup comme il faut. Emmanuel Macron, déjà, pour l'Andabiso partout dans le monde. Et c'est un gars, il y a partagé les sous plateau Moronayo, ça fait vraiment un bail. Il y a aussi plateau Moko. Mais n'habitez, fanatique, mourir à la bonne musique, surtout Warrior. Est-ce que lelo nini sala qui temps est belé absence est belé na média c'était dire quoi ils qui volonté na bino moko volonté ya yo moko to volonté ya victime mobimba o elinga ki bo stopper nano makambo média non bon kozonga na biso na média ezaki que ndeto lo badage tokuta reculer pour mieux sauter très bien toi que ça constat que ba polémique ba clash donc biso tout ça là on était mais au fur et à mesure tant okuta na journaliste chroniqueuse donc ba question na ba ndekopé musu toza na ba na kati ya groupe ba koko supporter on était moi na moto ndi mageba finga papa na bango tongo midi pourquoi ba lo bara mabe sérieux ba ndeko musu ba zama mitema ya gérer ba charge wana té donc comment il y a question réponse après tu réfléchis total mais non bon moi té que tout ça na bango ba question réponse ba to ba lo bara makam movo mabesi biso to benda bango donc tout ça quand des chic ezalaka o azamo na maele o azane zoba azoba donc to activer ce ko kakipa kankokolo na deuxième volume donc ata ba tu ba lobby to back sur la volume munene hasta journaliste qui na bo ya la baille. Est-ce que il a apporté quelque chose? Oui, et apporté ma casse parce que tout le temps si on t'a la lisusu to bandeni to zongela pour to ba kotambola suna alignement parce que patron na biso depuis azwa courage ya kokendo sala o to benga carrière solo donc ayaki pe na ba vision na eza que non bon nga fona samba na boye na ki parama ba tuté ba yango pe fo sala pe pas parti so nga na zo évoluer na bango donc ba clash oko ke ne po sali ba clash mais soza no ka bonté otiga la pe ka bonté je ne crois pas pour le king à atteindre un niveau où azo sala marambo nyonso ba retomba zozwa je ne crois pas okinda ke ba yambi na plateau sali sortie médiatique abandu ko finga artiste songolo pakala non donc salaka musana yo bat baotala ah bon salaka musana yo bat baotala ba apprécier aux ono pe ba fan na yo donc c'est ça ah bon voilà lelo s'il faut tous clair photo betel sur la formule 7 formule 7 oza album Emmanuel Macron a participé na kati na ba solo vocaux na ba backer et tout donc na ba danse makamu tout travail vraiment tout travail parce que l'album formé 7 to banda ki on a Kinshasa et puis to reçu que ça na France tant aussi c'est un patron na ça le but tout si album fait bima bientôt là mais boye baké je suis sûr et certain que nga ndé nazo pressentir album oyo na souci nazaki na yango parce que batu ba komela ki batindeli atali ba émission non batu bazolo ba fali poupa kimi musique na biso rumba akomika trop musique ya mindele moi tant qu'un visionnaire atali bon apparemment ndé batu nara congolais mais belé ndé ba na confiance souté mais na olaxa bonka ke nga rumba na lala nango na lamuka nango na sukola nango na lia kango na parola nango les de beauté batu ba osepela donc tant que vous beta formé cette sili patron absorber ça succès plutôt oui en tout cas ils m'ont prophétisé déjà et comment ben les king prophète ah bon ouais adama prophète nyo ça yama to benga la détermination kiti yo mo pendo za boye oza
prophète à vie na yo nga pe na prophète à vie na nga Très bien. donc nazo bimisa ba belle parole te na vie na nga et nazo se maudire nga moko donc C'est patron na limité biso aussi. ayebi que biloko na servir batu pour balia yango il faut na servir bon biloko na za sir nga moko ke ba pis et coquille yango moni formule c'était ça rage na ye. Donc on a qu'à formule 7 de travailler ya jeter. Je suis fou de toi na komyo loto na babutu na melaka masanga te monimi ya misuni na kaka love na yo romio yo Tom na Jerry Tintin na Milou et l'amour que j'ai pour toi Romy interminable et honorable de Eva obstacle comme comme un spectacle ya bilenge François Babadi Eddie Badiata Pablo Kitambala Mete Moïse Mupata Goche Winge wana kati honorable Romeo yo ba on comprend ba moi vocalo to karon nga una zongi mbala mo ozana le king soko participer na kati album na ye ibake batu ba yoka yo. Ah bon, mais Formule 7 yo mondo zo monango sur le terrain évolution nango comment Ezo sala barage soko kutani na yo okanga sentir bientôt lamba nzunga bilo no bienté eke sopana ese ko na rebandela lisusu. Ah bon, ba o ba comprendre ba zo bandela pour ba sala peso ya bien ba servir ba fan na ba et ça non ma bête ils ont ndenge tolobara le panier circule encore donc on pas pasteur ba option avec l'église le panier circule encore le panier circule encore et ngolo ba que mutuna mutana tana yi zela tangu na yo tangu ke koka yo pour zoyo ou servir pe batu ba sepela nango. Très bien, C'est ça. Et botela batu kentoté ba end moko bo ba clash ezana ngona sens te ataboye banda démarche ba clash et zo poussa bango bazaka wana mais na éviter na Formule 7 est-ce qu'il y a pe na nzembo mo à part bon à part tes mains et ya na nzembo o yo mo posa fan nango en fait toloba banzembo ezebele na mbara de choix oza fan nango na ebisio non banda droit chemin patron na ngatika lo sala album a faute OK nyonso ezaka kitoko batu bazo sepela obi force artiste ba yeba ngo soko bimisa album batu ba sepela nango otie concert na obeta place songolo batu ba yi yango wana mosko batu balingani ba o batu ta musu ba obimisa ezo simbate boke na bino na monde ya koza égrité koza mutema mabete te et après na album ebimi yo constater que simbi ese bele nanga na yo to yebi ke non album bele bima ki bazula ngota mais simbi bete ebima yemo pa yebi ke na bimsa o kala mais na TV grand prêtre a oboyaneka grand prêtre o ya pété na danger oko comparer nga kutu te na album wana chance lelo pe ba melomano ba otala biso ba comprendre ba musique déjà pour so zemba pe fo ba te joa zemba fo et joa zo beta musique na bien joa zo beta donc maramba ba est vrai na ba tube ya ngonde muteza na problème mais ba fali asala ba chanson mo ezara ba succès mo limité et o le kanango ezana ba artiste ba sala ba œuvre ndete ora na mbora na biso un problème te ndindo ndezo kangaka bato ndindo ramte kanga bato balobaka na bango momo ata ekomi sur le plan ya ba preuve omo ba motala te tozonga la biso sima totikaka fali. Ah bon mais album Formule 7 excusez nga na yebi le pourquoi na otuna bon ezara album rumba to album urbain biso tozara na mélange nyonso na kati patron na biso asalara di tokos musique. Ah bon pour na tuni bongo pourquoi tant fali pour babeta ki tokos 1 et tokos 2 na gold to yebi comment na mboka na biso ba traiter ki fali pour pas des rappeurs et tout c'est comme si on dirait maîtriser ki pena na rumba bien te mais tout le monde bozongi na Formule 7 bo pesi biso des meilleurs de vous na otolo banoi ndindo makambo wekanga bango balobaka bawelela mbangu basali ba sortie médiatique surtout fan tota bango patron so ba toza concentré. Ah bon ba ozunga na bango kaka ba oya
bakoya baloba imam oto lobati o musique ba rappel musique bona akomanira o lelo to loba mamba ba urbain kasi eza no ka ba nzembo ka neto beta ba guitare to beta ninja mu bebe ye ninja mu bebe nanga o ninja mo my baby enoka kumbati bang 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 guitare neto beta ka do ré mi yangwana mais le king asali longo na forme kaka mo wasangisi ka bilengi yango to biso ke ezali kambaba est-ce que ba kokisa ba épice po ko beta pe musique urbaine e kota e kende na ba fin fond côté bateau ma ba pe marabalinga musique ba urbaine wana mais faut ba yoka opete yango zo mona ba retomber le king ozwa ba disque d'or ba frima azo bloqué belé zoyaka ba to bakisa sur troisième bato ba oboya kaka to esi ma boboya na bino te boza calme ndindo kaka kende no betaka verfio mona ga o méritant mais ça la ronde ni tant betil solo afrima je pense que tout évolué ça la ronde ni tant bato ba niaka ba trop fafali pour pas je pense que na opé exemplement normal na afrima a to ga bande comme suba loba fali a coopérara na ba kolo ba trophée fali ala na batone ba rakuna tango sengi ba cha yango ba nominara toujours azalara toujours wana mais ça la ronde ni tant fali pour pas ba ignorera ba trophée né en fait ils ont arme ba faible je suis sûr et certain que voilà tout évolue je suis sûr et certain que ba artiste oyo na ba fan wana o baloba ba makamoni wana ba sala ba campagne wana na ebi ke bazana ba artiste na bango op bazana posa qui a kendo coopérer rien n'empêche pe bango pe ba même ba artiste na bango to ba leader na bango pe ba coopérer. Papa, ça se mérite. Et ça te geno ok coopérer. Non. Au beta album non. Est-ce que comme Maratina ba mboka ya bato na mususu ba yoka musique na bijote? To pe ba sepela na musique urbaine. Est-ce que komaka? C'est ça le problème. Il faut koma bata la pe nombre de vies à mamambu yozote ka ba vente. Ba vente o yozote ka kuna ba otala nezo poussa na non ce type ici les consommer ici alors ça la barrage et le roi ne biso to na Congo to yoka pe ba gaou ba ya pe boye musique na bango kota to yoka yango beta c'est ça c'est ya bango tant bango ba sala et komaka c'est ça le problème. Mais ba Congolais zagi monté fali pour pas y avait aussi Fabregas Maestro et puis aussi à Pasteur Mike Kalambai au bazo qui ba trophée na Afrima wa. Moi je préfère que ezanango drapeau RD Congo yango ndem teza likolo artiste nyonso il est permis so samsa na yo abonné du forme et puis ozo sanga na ba norme singela pourquoi pas mériter on mériter il faut pas se fatiguer frère et boté la binoté ba campagne tout à l'heure on ba loba ke ba coopérer donc au moins que tant ba loba mamba coopérer wana bosiko ba misu ba se retrouver ndé donc eza makambu il faut mériter ce qu'on mérite aux joyango c'est bon la vie continue et l'obité que non ndenge ba misu ba ozoate non ba ça fort ba longwande sukona na ba clique ya ba polémique ya passer temps beleka photo tout ça non fallait pouper congolais pourquoi kaka bozo bundisa ndeko na bino congolais siko so fallait sali makambo ndenge wana zo joyango eza drapeau ni les autres à likolo. Je ne crois pas que Mboka Morobo, et ça Congo, RD Congo qui gagne. Le Congo qui gagne. Très bien. Donc il faut tous à la moi bah donc ils ont un moment qui part en mouvement. Tout à l'heure on que bon, elles ont arme bah faible. Parce que so bah fort, bah ok coopérer. Bah que coopérer peka. Ah bon. Mais les lots, so ils mettent à rabongo. Pour exemple peka teka mamba bah bah frima. Bah loba petit na mamba bah trust. Que le king a gagné coopérer na bah trust bah l'exa. Oh. Bah l'examen yo obémis album est-ce que commis pour pas qu'il nous découvrir que Joyo non faut tout ça tout chai oh commis ça ne na yo ça la musique ne comment tu n'as pas place au batu musu ba pema ba yo kana biso ba rumba na biso te ça la yango ba ndeko na biso belé oyo ba comprendre que les king na vision moko photo lande yango pe et ça bango bien le ba retomber nango à quoi sert bon toyaka tout ça là que faut na boycotter artiste moko son non pas qu'est-ce que je vais gagner rien
le contraire eza to faire véhiculer message à bien na bato wata la biso na ba petit ba jeune frère oh lelo ba na posa ba comme appelé artiste nde biso to poussani déjà donc il faut to bisa bango que te tant bozoya boye ba ko respecter musala lingano musala ngo et que poussa yo c'est ça ko finga te ko manquer pas tout non ça comme musala na yo au mona ndenzamba otambusela yo et que peso makamba bien ah bon mais de yo morondo mona galelo fali poupa est-ce que ça aimé na ba frère na ye mususu non ba donc grand frère na ye ba na génération na ye to na ba petit frère na ye ba des collègues na ye musicien en fait musique na biso donc na moment tozana ngo taka na ngambo non artiste on a évolué pas mal les king na comment des pères ya ko kende tant sous boîte de nuit tant sous ko kende staff mona ba massa par rapport que on a beaucoup compris on a beaucoup écouté on a beaucoup vu que patron na biso il n'est pas aimé na artiste belé tout le monde a ngo au monde batu musu bazwa ko lobela ba artiste na bango il s'attaque à fali mais ngala kamwa comment bogoyo lobela artiste na bino o bino boyebi ke yaza danger le qui fali poupa mais pourquoi ton bo banda émission na bino bo chaka komba fali moi je ne peux pas me permettre na sa sortie médiatique tout ça no boye na yana bando vandelara kombo artiste songo mobo ah mais ngasui patron na tema monengo mais yo et c'est dans le sens sur 100 okyo ba 80% ya makambuka artiste songolo ya mpanzi o hazara écoute na obetara pa na yete mais ouais les a pas passe-temps moi je peux pas me permettre na makamwana tona mambe belé ko loba je préfère mieux na lobby ka makambo eza ya biso toza na ba date na biso toza na ba déplacement na biso toza na ba projet ma musique ebima donc c'est tout so ki artiste oh ba patron na ba groupe bango mo ba si décider que ah désormais botika na okenda ko lobela trop makambo fali bo lobela plus nga et ça bango bien au moins atenge biso aboyamba biso so tuninga kombo artiste songolo paka na olobela na l'examen 30 minutes kana kombo ya muto na betaka pa na yete na toucha chiko na yete donc toi na mamo boete na olobela epwani non et en tant que loba ke bango ne faut pas lobela biso po ba comprendre to sala na mamba francophonie tant au presté au mona garçon mo jeune moi ero kota wanati ba okazane to ndebiso mto zwa ki te ye moko fali akoti lelo na oloba na YouTube ya jeune wana na famille na ye ba moi na bisa comme da star ayebani to kesu musika te mwana wa mwasi na petit na concert à stade municipal voilà lelo tozana tala ekana ba sur Facebook na osana ba TikTok na ye na ba YouTube na ah oui célèbre donc si tu touches à Fali tu deviens célèbre c'est vrai ça je te confirme basa la suna tche bango défi basa la ba mission na bango ba patron na bango batinda ba mission na bango ba se défendre makam na bango ba lobela bango mais ba tcha kombo sans Fali so ba otala bango ah ils ont compris que ce qui to oh mais je te l'ai dit comment nga biso to sala sorti na biso to lobara makambu ya ba patron na bango ti mais ndenge nini bango ba yaka fo ba tcha kombo Fali pourquoi ceux qui bango baza ba danger na ba patron na bango na respecte tout je respecte tout le monde son personne mais le premier zaka que na ti bango en défi ba sala ba sortie médiatique na bango ba artiste ba évolue pas ba leader na bango groupe songolo pakala ba leka ba lobaka kombo Fali tout à la soki ba otala émission na bango l'ensemble Fali ça Fali non ça Fali non je te donne la peau poso na poso ala no botika to beta musique soko yebike olamba biloko na obie obeta la musique no kitoko bato ba sepela nango je ne crois pas au lingo l'exatin surtout son etinga na par exemple son azali patron entreprise de songolo pakala musicien na yoke na plateau ya émission ya musique au lobby 80% ya artiste songolo ya biso lobele ngo kaka 15 allez 5 osuki na mabanga na ba dédicace ah ben non il faut fanda faut soit suspension ah bon ben oui parce que on a lobani tu es venu faire la publicité artiste songolo ya entreprise songolo yango moni biso makambo wana totela bango kaki pa kan kokolo ah bon mais Emmanuel Macron lelo Fali Roland Gazoul Zulman Fali pour bazar au Tekos Mukoko
mutaobo ya zate fallait pas ça la succès balinga oyo kama kamba boyete non ngaza mopandisa mo fona lo ba vérité constant on a mo na terrain merci fallait pas ça succès oui mutaobo ya zate ouais mais tango batu baloba il fallait pas ala muchopo ya robot tabana te en fait ya ko bimisa ya ko sala ba star nenge ba sala fallait star lelo reconnu na monde qui est pas ça la star nazana yo yuza parmi les soldats il fallait pas est-ce que vous avez bon star azate là c'est qui fort aïe 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 comment batala kama kamna biso oyo rango pe koyo ngute na chande bakota na kipasu mamne mola de to kuta na bango na ba matanga na ba place bon bobukebo bazotanga kombo Emmanuel Macron ngabi oh mais koto 2 heures il paraîtrait que biso to yeba na raté mais ndeni koto ba otanga kombo na ngai papa ko sala mutu que abima asala kombo ezara bien makasi mais est-ce que niveau ba osalela bango tande ba ozala ba misu ba bimisi potanage bandi ayeli ko finga muto ya fulagi lobe okuna ko miso oye kutu te tala kuta banda ko nyoko la biso boye papa fali azana système na emoko makambo nyonso o ba prêtre ba vient na biso ba sala na ba jeune pe musu ba osala fallait atala ngote ya na vision na ye a s'imposer que makambo na no sala ngo nga il faut de batu ba landanga lelo je ne crois pas tout ça l'émission et que les cas tant au côté ora Emmanuel Macron ba fanda ba otala na muto aza no warrior à côté la po yebike Emmanuel Macron je le connais donc biso pembe na patron na biso toyebana mais toyebana na ba qualité na biso ya respect ya ba clash te ya quoi manka ba to ba respecter non cause l'artiste musicien ya ka pesa de meilleur na yo porte-parole ya lobby yo tant que chanteur ya ka yemba la vie est belle, la vie est douce. Combat toujours, combat de tous les jours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. Yango na to yembara to beta muziki bimisi album na yo soki ba retomba bien na kati album bimisi et même bino ba projet bo ke beta na ba stade libanda ba c'est ça to na posa musique na biso kende na ba mboka ya batu wana obikala ba ndolo ba nigérien ba oleka biso ba musique ivoirien ba combattre biso ba menacer biso melelo mo ka ngosusu fallait pour pas take kuna ba misupe kuna ba popola pe moto c'est ça tout ça là fallait take ba misupe popola moto tout popola biso nyoso artiste et musicien patron ya groupe ou bimisa album na yo yo popesi makambo kepe côté kuna na mboka batuana ba bengiso makambo pesi c'est ça on a besoin de ça drapeau ya RD Congo ezara toujours équipe nationale na biso bazo betat ba chancel mbemba ba kati ba kelkan ba poussani lisusu donc le kumwa mboka kaka to bundela ne musique na biso Congo et que na musika et ça la bien ba grand pote na biso ba tigela biso likolo ba vient na biso ba grand père boziana ba grand ba prêtre na ndule ba papa wemba personnam ba ve Madilou ba ve Kes ba ve Pepe Kale ba ve John Poi donc ba beti musique ba papa Lutumba guitare à danger ba composition danger à l'époque ba vie on ezaki ba guerre moboy loyal mais on a biso le comme motala na rumie ko tala na otchalo ko tenini aso na kebo keba pe na ver keba ta musulu na poignée na ope ya karba ko tchelo pe loko o simba bozu poison au koufi donc fallait poupa aza focus silence kaki pa kan kokolo tout ça ka musala bon bango to ba oyaka ba clash bazo dénigrer ba osaba nini et puis ba campagne on se ko kamusanga ba sala ngo mesimbati et souka na nga bango na bango et puis bango na bango pe ba potana mo nga ba tsali bisu tout ça ya akelo ba boîte au finga ya ke sala boîte au finga trouble côté trouble bazana ba problème bango na bango bon boye ba telo ni to sala OK na vie tant que ba vrai noko tant que mi bali tant que bato ba vivre na mukilo nzamba sele biso bien bon il faut pas okipara makambo ya Mike Lokamba
y a Kerti, y a Nani, y a Songo, non, y a Shadrach, toi Alexis Wetch, non. Mutu na mutu ça la makamu na pesa de meilleur na yo, batu ba opeso ka makamu. Voilà. Emmanuel Macron, je pense qu'il va te voir l'aviso partout dans le monde. Les lots vraiment, on a besoin de solo là comme il faut. Vous en avez événement. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je t'ai donné même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure, reviens mon bébé. Reviens. Loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, j'ai souffert. Salamango zongawa. Salamango zongawa nazoa. Pour moi, c'est resterait toujours nous deux. Tant que Menzembo, et là, on a question moi na tuna, na habité na bamboka libanda tombo kendaka. Chanson rumba nini ou ezara demandé kolega baninge bele. Oui, na bamboka libanda. Oui, aussi ba suite live, aussi ba jeudi soir, aussi ba matata, aussi ba Médé de la Reta. Na disio Tokoma mosala des droits chemin ti tokoma lelo na formule 7 après to sous ba tokos to sangis nio sonep so d'accord bon moi raso après ça bandi bo ouf ba on dit ba waro peut pas se décider déjà pas push non il faut arrêter tous les concerts de live c'est que la biso charge biso moto yembaka. Ah, maman, ouais, on va tout chose, va falloir pour voir live. Kasi po bana ba type te. C'est vrai. Ba bibe nga ba grand prêtre. Na che bango lisusu défi. Ba le kana ba concert ba beta ba public na ba salle, ba yemba ba ata 5 ou 10 chansons. Ba tia mon côté. Ba soité o ba corrompre ba tuna ba. Te bo yemba. Il a pensé. Po biso to sala ngote. Ba sala ma ke 10 chansons et bandeli. Artiste patron na bango Mati 10 chansons kaka. Abanda a yembi muke ache mikoba yemba sale yemba to concert à public wana full et yemba na 10 chansons car na tchango défi wana total soki ba ko salango dans les lots ezali kamba ba tib papa yango ebotela bango keto oh ben oui siko keto wana ba betani na ba mire na ba degré tout va bi fali aux trophée à live comment y na live à la forte fali ko yemba boy matata mambasala na studio yango ta sala na ba concert et puis tant yo ka makamba bongo yo za na fali popa na vivacité ya live na podium na makambo batu balobaka obieza na ba artiste mususu lelo ba mibenga pe ba leader to na o sous-estimer ba honte ba patron ba groupe ba niak mususu ya ba concert mususu belenga na beti depuis na patron na fali poupa ba concert to beti na patron nga ya ko gérer public ya ko affronter public ya ko tala na ambiance ndekine na legi belé ya ba patron belé ba leader belé ba beta ba concert belé ndengwana te ya ba public ndengwana na ba salle ba beta ngote ba jour ba ozwata ya robeta yango et jour ba tika ko kota na ba clash na ba polémique zangatina jour ba comprendre que non te faut se concentrer na cop na biso c'est bon na biso et na ba concert belé o ngato beti na patron nga en succès ba patron ya ba groupe ba era rotinda ba mission na bango na batu na bango na ba bana wa mike na mona ba oleka na ba sa ba clash donc bazana jour te na beta ba concert à ningona ko lega ba patron na bango ben oui donc Emmanuel Macron na palmarès na CV ya terme ya robeta ba concert live ouais o leki ba leader ebele na ba voyage na bâti na ba voyage o voyager belé ko lega ba leader ebele na lo ben moi ba o compte dinga ba mo pe ba yebi ke ba kokate papa on les a ba campagne mo total en autobin o ya ba faux campagne fali pour pas beta musique ba to ba sepela na ngo bino mo benga soit 10 ans faut photo tcha bango ba soit 10 ans oh non faut chanter au koka live te mais ba to ba sepela na musique na ndeni so ya bango za danger que faut pas zoper ba mambo au patron na soit papa si tu es bon tu es bon si tu es nul tu es nul ah bon et ça loi nature c'est pas pour y tout ça na nzambe toi ben sata
nzamba yebi poina tigara satana sala na yebi ba yebi ke o petit na nga na yebi ndena o video yimo pa yeba ke prêtre grand petit nzambe parce que fali poupa to mata to kita à l'époque to zaina ba vina biso to yebi ti lelo to pesa respect na ba vie autant comme mais pour l'instant c'est failli IRT 20 ans passé 10 ans passé c'est failli aujourd'hui c'est failli. Lobby peut me souboyer là-bas. Ah bon. Maman, yango to landa indi kona biso Manix waza analyste politique. Oh na ba dire na ye alobi ke lelo ya ke fali po pazwa waza artiste international lelo batangele bakomba ba wera JB Ferré héritier les autres abi ke bango tout baza ba loko ya ke fali naza international. Musique eza na ngo que ba to pe ba tala biso ba yebi. Ba comprendre na bango ba yebi. Na ba ope ba boya wana ba yebi ke te yo kasi bitumba ba bundisa biso pona ba mona obitumba nga mona eza ba théâtre o ba osa ba théâtre je te jure ning ça va bino quand même ning ça biso ni ba dire ba propos so ning ça biso photo ozong c'est la bango to ozonga na bango to sala na bango battle mais to sala na bango battle te yo muto ebige na simbi maki vumeza ya mambo ya osimbi diamant osimbi maki makamba bien na maboko yo sona na mutu azane na maboko eloko te na maboko bo sona lani ngana na sac ya mbongo na ba diamant na kata ba valise na oke na ngo yo zata na ata tonga ta ekuya pa mizate siko to so na oni ah bon te basa ndebe fort poto comme na niveau sana ba battle il faut basa makambo yo basa plus que fali au ça l'ande to ça ce qu'on a ba battle mais pas mbabo rien d'aujourd'hui ils ont un moto azo salamier qui fallait nga lobika na défendre patron nga Bartiste Moussoupe bazali ba pe na ba mission na bango ba pe na ba porte parole na bango na minoko ba ibolo ba bien o ba ba rufinga donc ba ya ba défendre ba patron na bango te ba finga rat oui na pesi bango défi ba sala ba mission na bango sans combat patron nga ba yeka ba défendre artiste na bango patron na bango vraiment ya couple non te ngana mutaki ngandi OK défendre nos patron na bino sur ba preuve ya ba concert ya ba album na million des marché na ba contrat o album ebimi ndenge zo yela na ne bozo kende ba tia komba faliti ah bon total la raso ba uzande mais siko affaire ba calendrier oyo tout monde bande na biso na so éviter kotanga ba komba batu avant monsieur Mani Macron Peneg a obligé nga pardon s'il vous plaît, va combat va tout. Nous respecter merci beaucoup. Laura Pessina accès. Tout le monde est dans biso Marc House oyo ayaki na faire ba calendrier. Alobi ke bino ba calendrier na bino. Borobi misa 20 dates mais bo livrer gâteau en sous 3 dates. Monsieur Zani komi ya ba foi. Mais tout le monde paye les lots calendrier exemplaire faire rigoler paye o abimisi calendrier mais affaire ba calendrier. Est-ce que vous pouvez expliquer si on est arrivé à Bobimisi tombe sous 18 dates, mais Bobetika quelques concerts? Ato kati mokila, ato pikoli maseke ye. Bakoye mayo na bizaleli, bazabolo oh ato kati mokila. Ato pikoli maseke ye bakoye mayo na bizaleli zabolo biso to fongola nzela ko batu balanda biso ah bon mamba bakalandi biso ah bon makambo kakipa kankokolo biso Emani Mako mwana le kinga pemi mabwa bando répondre ba jomo robo ba songolo paka ozual énergie za ma photo pesa ba programme le 25 Paris la Défense oyebit to koma wala le solo yo arena te batu ba na posa ndi angwa ba kuna posa te otulanda te batu ndefo batala ka biso balanda ka biso o biso do sala to fongola ba onzela ata ba boya ka me ba landa ka doit faire calendrier ba copier Fali o biso te bo bana ba boza la paix boza la paix sollicité ba benga bino boki beta mais calendrier bimi c'est que bande européen va solliciter alors le bela plus biso biso kara formule 7 ezana na terrain zo samba nango et là la photo bouger to que ne peut pas ndule musuto beta en Afrique à part wana soto sisi to zongi chassa
toza sous tout motala ce qu'on banzia na biso ndeni to kenda poto beta bandule na biso. Voilà, le 25 novembre le événement na poussons mo mokeli boso. Mais c'est quoi na monnaie na calendrier comment double concert à Abidjan, si je ne me trompe pas. Fallait pour pas livrer mon banni na concert à Abidjan. Et puis, tout le temps, on a un concert à stade municipal. Il fallait pour pas à Nosaki Bisso 2024 à Robert à double stade des martyrs. Ouais. Mais après, on a tout le monde payé les rois de la forêt, OP, à promettre Bisso, et pas Robert à double stade des martyrs. Stade de martyrs ça pour tout le monde. L'artiste nyonso o évolue à na mboka na biso na RD Congo. Donc stade de martyrs ça pour na mutu nyonso. Biso o biso ezala ke patron na biso a santé que maintenant na obeta sou stade de martyrs mais x2. Donc stade de martyrs to obeta on a 2024. To obeta ngo ba OP ba se sentir que ba obeta stade de martyrs. Ba beta na bango stade de martyrs longwate. To d'ailleurs to tiga stade de martyrs. Génération à génération ya pe et za na ngwana. Donc biso to za raso to tche ba date na biso bimi a calendrier. To kendara to beto sala tourner na États-Unis. To beta yango to banda na Washington, to ke Dallas, to ke wapi to tambola ti to silisa to yo zonga Kinshasa. Ole ke to pema calendrier monsieur ebimi to bandi sur Afrique. Donc biso za ngwana. Biso to rabata kosa le kati. Et que no ba biton to ke bet États-Unis bona ba kangela bina bikok te. Biso za ma ba ju biso ba loger biso ki toko bo fandi bo mo pe bato ba pe manda bato be singa fo ba pe na ba norme ya voyage. Bato musu pe ba kangela ba na bikok ba serrer bango. Oyebi na yo papa. Oyebi na yo. Na bato ba tala biso ba yebi. Donc le vipaille le vipaille ya bandal bandal na biso le vipaille batika yo tozana yo jeune mogi tokosa solo la bien donc bambote pe belé la Chine mbenza moninga ya mokonzi sans oublier Alain Poupa l'ami du King place à bambote belé honorable na biso ya kitokos ya pembe Soulé Kauka par Zuzi donc bana nyonso mwamba donc biso tout to soutenir Soulé Kauka et que ça qui tokos et puis fitir le sousou fiston coloqué El Zapatero c'est-à-dire que bana tout ya zone kini ya commune ya Kinshasa to chama boko fiston coloqué wana to voter molobeli ya bana zone kini on appelle ça mbote na venanga François Babadi venanga Dekos mukoko le na kata Bella et sans oublier Chirel Manwana na Paris wana mosa pembe ya kitokos Majanette Mpongo na kati États-Unis kitokos. Voilà, Emmanuel Macron affaire dossier Gauthier Sey ezoleka comment tout vraiment avec éclaircissement pa na yo moko tozalaki na tribunal de paix tout le monde comment mambo leka ki évolution zoki comment dossier Gauthier Sey plateau eza ya parquet eza ya musique. C'est la musique. Ah, c'est la musique. Ah, non. Je suis le dossier, on a peu critiqué la musique. Et nga epike. Ndeko nanga ya mbingo za journaliste. Voilà. Émission na biso za musique. Emmanuel Macron, artiste et musicien, lui appelle Mena le King. Ayembaka. Très bien. Danseur, chanteur. Ah, non, na biso. Boloke, kitana ngana se boloke. Boloke, kitana se yango boloke. Kaduka. Boloke. Emmanuel Macron. Mais affaire mensonge, oyo. Pabi que m'a presque fallu pour passer à la raison mensonge. Disque d'or certifié zéro lokuta. Contrat na vivendi à lokuta. Na habité. Une aux abateaux boire compagnon artiste. C'est vrai. Marambande on a mis au bar au loba. Au babi baye pour nous éclaircir que la moussa peuple congolais na bateau bako sara balongola lokuta. C'est vrai fallu pour passer na vivendité. Pour te prester na martyr na mamba francophonie. Faut ça makambo nyonso ezala bonne du forme o esenga biso fa tout ça là ya on tout ça là OK o etigalaki etalika bateau batigalaki à part ça bateau tout bazo sala ba mambwana tout bazo loba bona boy machin nyonso komana wana chombo internet et la biso une longueur d'avance ya découvrir ya vérifier bakenda bazo se sentir que le king
makamutu ba retomber tout azwaka eza ya lokuta baya kana ba plateau baya ko avouer baya no maboye za normal c'est bon ba pesi bango raison na vie na bango bato balinga sa makambo congolais nemi na ezaka congolais. OK, muto sa musique ya bien azo betango zo kenda bien lokumu ya mboka na biso Congo na ba mboka mususu wana na mikili na ba poto na ba France wana eza na batu mususu ba mindele ba kipa kutu ba rumba na biso te mais lelo le king azo bunda na koti tina ba musique ya ba français ba nini poka ka ba yo ka Fally musique mais c'est qui ici? Oh non, c'est Fally Ipupa. Oh, artiste congolais ba mindele bato ba vanda na ba mboka mususu kutu ba za ba anti moma vandi bo motala. C'est qui l'artiste? C'est Fally Ipupa. Donc, tous en amitié, Mamuro, Yamalamu. D'ailleurs, Bisoku Tata Batu Balingi na bango bisote. Mais nega tous en a ba warrior na biso. Kao tous en a bangwana, tous en a belete. Tous en partout. Et ça, sauf mais le réseau soit battu. Tous en a belete. Mais tous en partout. Nanda kunyoso ya mututu o nzambe mukeli na likolo na sei akelaye warrior za na grand poète nzambe ye mwazo sepela na Fally Ipupa musique obeta boyo siko mutu mo taka grand poète nzambe siko yo siko onora mujo mutuga mukiliga ruwanga oboyi nunga atusani grand poète nzambe kuta kela mukina se baboya ye basale ba trahison et puis ça batono yo ruwanga nanga le king pe azarna niveau na ozana ya yo ruwanga nanga bona benge prophète poème ebele baya ba beta pot koko yete o a décevoir lobby ba décevoir le lot ozana ba lela ba benga fort ba changer na ba numéro basenga pardon c'est ma cash yo finga ki na TV bozo benga en coulisses boy so finga ki en coulisses o benga en coulisses il est en coulisses mais yo leki na média ndé na za bona plateau na bandi ko clasher sur patron groupe moko songolo pakala na tangi pe kombo na ye bon si ko pardon on fait en coulisses les gars na plateau zonga ka kuna meilleure solution. Voilà, Emmanuel Macron, parlons maintenant de You Arena, événement au monde entier est rosé là le 25 novembre na You Arena, la Paris La Défense Arena na François na mais Emmanuel Macron dans l'ingénieur tout banana benana débit automoni ba publication ego circuler dans les réseaux sociaux que date wane komi na mbelinga jour J ils ont un événement au ezapé na You Arena si je me trompe pas match à rugby oui Robert Makuna est-ce que causer problème te déranger événement te organisation mondele jamais choix. OK. Jamais basala ou de défaut moko bobandima engagement moko boye déjà bazwa ke côté qui ba réserver on peut ba caler pe na date nango après comme jour J ba changer jamais to beta na Bercy ba kan ça netika ke no te ke beta masute to beta donc événement musupe ko zanongo le 25 mais yobi que so net le 24 beaucoup mis déjà beaucoup minuit tant to komi le 25 ba rugby wana obi ke ko banda pe na 1h ti 3h et sili mais biso to banda na biso 20h il y a journée sur quoi le 25. OK. Donc mundela yebi makamne nyonso ndenga sala ngo abongisa ngo di takos ba warrior bo bangate bozala kimia bozala le king aigle ndeki maele ata basali ndengeni to robeta ngo sans défi. OK. To robeta ngo sans défi biso to za soki to promettre to kokokisa yango c'est ça. Donc ce qui est dans le rugby ba robeta le 25 bon nager déjà le 24 et tant le comiga à minuit le 25 voilà rugby go banana on va partir ba 1h pour voir attends ba OK petit 4h les a problème té mais organisation le 25 il y a journée na biso il y a Paris La Défense et banda to bandi 6h 7h 8h l'état mondial bandi ko bongisa événement au tago les gars rugby ba 3h 4h et si ba jipe ba bandi ko tala bon
20h, il y a aussi l'artiste Fally. 16h, vraiment, ça ouverture. C'est ça. Makamunyo, c'est ça. Papa, Mundele a organisé Makamumo, on va 20. Francophonie, on m'a dit que tu prestais. Nandenga, autosala, il n'a pas trop d'habitude. Ok. Au moins, anglais, français. Fally, tu vas commencer à entrer ici, par ici. Tu vas défiler comme ça. Et puis, tu vas descendre ici. Tu vas te mélanger avec des artistes. Et le fille. Non, on vient d'entendre ça, maman. Dala, papa, Fally Poupa à sauter à niveau. Ok. Makambo qui on a batubaya kabasala baka. Le roi les arrêté, pas d'habitude arrêté. Ah bon. Biso so balobi qui trop bête à le 25, trop bête à le 25. Toi on a tourné moto kenda. Il y a toi on a concert le 29. Entre le 29 et le 30. Tokenda Kenya. Uganda, donc, il y a un beauté, surtout calé date des abonnés et bon. Ok. Biso tona ba contrat mususu oku tu patron absolu les ngoloba. Te pour ça bandi loba. Et comme matina ba 2028, il y a ba carnet. Dans 2028, mais d'abord ba pesi la bino caché. Ici ba kala. Félicitations hein. Patron na biso tant total ba tu loba, ya moi pe ma bia ati. Na sa na boulot kaka. Boulot na ndelo bisa bango. Ole gena na bando répondre ba tout non. Pour information là ekoki ko intoxiquer pe baté ba warrior union so et vos apaisements. Vous à la calme. Rugby et koko beta. Mais boye ba que le 24 tant toujours quand les 25 na minuit. Rugby go bandami 1h, ti 3h. Si tu commences à 5h, 6h, Makambele qui a rugby. Si tu remontes là, journée sur quoi bandit. Journée bandit, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 16h, ma porte, 15, 16h, ma porte, il faut moi déjà. Makamba Fally Poupa, il y a le 25 novembre, les bandits. D'abord, Wario va calmer. Non, c'est ça la la bonne musique. Bah tout balinga bayebi pet. Bayebi bato ba vivre na poto bayebi ba non moi na ndezala. OK. So bayebi ke saluana ezana de shomo ezala wana bayebi ke c'est que ba sa ngobwe. Pour tout moni ba analyser au sala mapa ba ndeko na biso ba journaliste mususu ke Fally en danger pour na événement na le 25. Yona linga ki le roi na zana yo éclaircir bato ba kasi baluga batala bango. Ba Joana ba sa ba campagne wana. Et puis so taliban ba lobela ba artiste na bon fort. Mais on est et puis ça a été message ils a capté. So ils a capté mais pour ni ba tia komba Fally na kati ba émission na bango. Ben oui. Ba soit disant ba analyste. O bazara wana bazara libanda na ba loba. O te Fally bango komo na ba. Bolonga no Fally na kati analyse na bino. Bo tia siko ya bato bino boloba ke ba za danger. Bango ne ba kolorumba. Musique, belle voix, musique, belle voix, musique, to beta ne musique. Ah bon, to beta musique. To tigo bimanzela. Voilà. Na kokanga sentiment nanga ndenge ninye ngayo. Oh bibi na kozama kasa koboya yo apienga ye bibi. Oh de la reta. Bibi oh bibi bibi minisa plananga ya bolingo ma makambo bozela ngwa le 25 na yo arena na le 8 décembre na Londres niveau album formule 7 bana problème sérieux mais na habité comment mais c'est normal il faut pas ça monter ma passe parce que botala album oyo trop longo ndenge nini ko oh et que longo mukolo baoza balonga mutema mabega il faut ba pegi album monsieur Zobima et betakande Dynasty volume 2 Zobima Dynasty bibi volume 1 bibi bibi minisa plananga ya ngoma nzembo album formule 7 ans et bimi nzembo yo kaka bibi de la reta nzambe de la reta challenge no dana ba TikTok bibi oh bibi après on a ce que côté challenge pour la dynastie bandit déjà oui déjà na yepana yo wapezenga motema une fois au mon album na bizeta makasi mingi non na zuitata oyo ka album abatu pour ça no makasi obike tisiko banzemo mususu nzambe le king veille ko ka mawate sera on sous makasi ezarabo to bimisa susu what's big urbain ya susu ay mama mais boutique ya pe baninga tamba respirer
bango baotika biso ta mafinga to baoleka baofinga biso totikela bango nde ta oyoka bango baloba balokuta so biso toloba mambo solo bato balingo ndima ngo te siko bango to bayaka oloba bavandi mpe bo batie bapoudre baloba te biso kutu tokendaki boye tokenda bobete we album na bebeta challenge album soki ebimi faut totango sur réseaux sociaux. Ok. TikTok, Instagram, Facebook, tout le monde. Quel ba obimisa depuis fan de wana comme na continue autant na rendez-vous na bafle na ba boîte de nuit na bana mike faut ba yembango. OK. Problème de yango. Yango ande so ça récite album. Mais so mona na yemba na wote ma bête. Otala te so la musique otali réseaux sociaux boyo la mugala tongo boyo fali. Tongi to la so fali. Ah non les king non. Ah bon. Te asa de musa du tout. Yango fait pesa kanda. Mais bato bazana bango na musique o babeta na bango azarane sans jalousie à côté na mamba ba polémique bon c'est sentir gêné te ba bon normal te fali oh non faut exactement biso petana biso ya c'est ça pour la niveau tinda bino botinda bato finga tongo midi pourquoi parce que biso neto ka mawato lo album formé 7 bon ça va et koki alkende azaka wana et puis à télé bouma. Mais au banque c'est bien te album bande comme soupe zoya et longola ka formé 7 ba dimona boya combakage. OK. Eza combakage jusque là to sale no 10 120 minutes to sale ga 10 120 minutes vous sale ga 10 donc 110 c'est tigalina na ebisu on delikam mais bon imiter ma bé to ya on delikam combakage bunana ya ko luka moyen longola formule 7 so longola formule 7 banzaka musuezoya. Ah bon. Déplace au téléma. Adieu. Adieu. Et pele bazana ba rip musical. Rip. Azan mabu ba comédie adieu. Artiste et musicien. Adieu. Azan a belle voix mais adieu. Bazana rip. Batambola na me fanda bon ali poso. Emmanuel Macron. Wama lo ba ma bé ma casse. Ah papa, musique yo. Artiste et musicien congolais. Azana succès azana célèbre mais zo cha rip na biso bazana ba rip belé. Adieu. Batale mabo akenda pa. Akoma ne muta YouTube. C'est normal. Akimi combat. Boire ba gant. Belé. Et puis l'artiste peut mususu o mami benga ba leader. Baza ba warrior mais révolté. Ah bon. Warrior mais révolté. So pas pas kotane dana ba kan na mutema mabe yemwa ko muza nakenda pe boy poani ya nazonga kaka makasi ya kolimbi sezalaka mais volonté nde wana yo be idée comme leader ils arrêté et ya kana ngote ndi bande ona biso ba bazali et na ngo papa batu mususu ba usaba force moi mabe olongwa na momeko kagite okomo pese pression ka tena saka mutu makasi te nga pemena le king na kosala makambo nanga omoni vena biso redia miss na pesa exemple au trop vena biso redia miss azala roza ana viva la musique mais osala album osala pe ba solo vocaux succès bima ezokenda c'est ça qui leadership ezana e botama na mutu nyonso ti mutu muso bonga fo ozana sima ya accompagner quelqu'un kiti nga mope fona zape mutu pe faza na simananga pour pas zo makambo. OK. Lobby pe ke pesa makambo. Message anengo na ndisiko ezanga bato belé. Bato ba reza bato to zarana bangote. Nga lingo benga ba bureau te po bureau tambola te. Bandeko basunga biso tamso frère. Nana posa ya mai a rapidité jolo mai. Ba misu ba vrai conseil, misu ba faux conseil. Donc c'est là moment na yo soki koki okozwa tana o que seli makambo no au moins pour que ça lango d'aller bon. Moment ya le king ekoka gitalande makamune kenda. OK. Yo so moni depuis 2006. Tisiko. Toi na 2023. Côté nino yo moni tibo. Akabo. Bibi oh bibi bibi mini sa plananga ya ngoma. Alors le king a soir yemba. Fabeta mutema pa iba ya moto kota. Ah bon. Ekende bana mutema ya ba serna ya ba no ko donc bon ba. On fali non. C'est ça un artiste. Est-ce que aux 8 ans Rolanda frère na o déplique pomba de pas utimbi kila poto? On est dans le programme webele.
na elobé la Fally Ipupa Hollandi de patron frère Nayo tant que patron na les musicien congolais donc tona mambebele o esenga biso mafona bimisa longo énergie OK o ezamba na ona posala bimisa énergie te non je ne peux pas. Voilà, merci beaucoup. Mais démarche, on a vu combattre automoni vidéo sur circuler même dans les réseaux sociaux, baza contre concert ya Fally Ipupa. Te wa baza na bande ngona biso. Eza na ka bongo. Ya ba baza bande ngona biso. Toko kabwana bango te biso to na posa na bango bon pe ba na posa na biso. Donc ma vidéo tout bazo sala eza na ka famille. Ba bi ke bango pe ba na posa musique. Obi combien de bande ko ba vivre ali banda kuna na ba France, na ba Londres, na ba Canada, na ba États-Unis, ba Italie, ba Belgique, ba na posa ya musique to betela bango live. Bande on a biso na to linga bango trop respect. Toujours kondima combat na bango mais ba yi ba pe que biso pe les entreprises na biso o pe biso to gagner moi lo na biso rolia to sunga ba famille bande ko pe o baza combattant au mona pe na kati na bango banda na bango baza pe tamusu na kati ya groupe les king siko soki mwana na bino pa epotote abeti concerté moi te ezapeka ko ma famille donc baza ndeko na biso tozana mutema mabina bango te toujours respecter combat na bango pe batala kana biso ya musana na biso so to bile to fanda to laisse ami ba petit ba ko la ndene biso mo to survivre ndene donc c'est ça. Voilà, est-ce que tu as un calendrier na bino pena ou rozana ngo siko actuel ba date eza reconnu bato ba Hollande biso partout dans le monde. Je pense que biso total la marabina partout. Mutum soit dans la Côte d'Ivoire, na Tanzanie, na Zimbabwe, partout dans le monde, en Afrique partout. Tant musu soit dans le pays wana arosé la bino pena titang boroya, tu ba calendrier na bino calendrier na biso déjà biso bablo na biso to bimsa déjà. Et puis que tout ça tourner moi Africa wa et après wana deuxième ezobima. Toi baninga ba qui tourner aux États-Unis, bino bossa et Afrique. Bon, biso tozala mingi total à gauche droite te. Biso tozala kabo. To banga total à sima poto bon ali banga moi. OK. To beta mingi mu Congo ke boyete. Oso to beta boto sale to zo sima. La plupart fois bato ba beta kabo. Sala mabo. A tourner ka isika mo. Biso so tcha mabo. Okay. Ah bon. Donc c'est ça. Bah tu vois bien avant que dans le concert na biso to kenda obeta ya poto ezali, ya Afrique pezali et tant to songa lisu na ba décembre ba janvier à mois 2024 bah au moins na sous ba programme sous. Donc patron na biso le king tout ça mbela mingi nzamba bomba non parce que ça la mambo belle fois servir. Fally Ipupa zalo wa pe pasteur azana bandimine pe ote ya bango ba ozo pe par rapport ya ba disque ba to ba ote ya mabazo za l'édifier c'est ça. Très bien. Emmanuel Macron mais l'éviter ngalo linga on mixer les bisongo ata deux ou trois vocales et album Formule 7 kaka album Formule 7 bakala tala muezo kufa o Patrick bakalos tala flamme les eaux s'éteindre o petit à petit salata sembla soki batu nionga dis-leur là-bas elle va bien moi je suis là c'est cause la munanga yo Patrick Zama salam mokili na liloba je sais que yo posa moto liloba. Voilà, je pense que c'est ici il y a Laurent Lorenzo na doublé na Irlande wana motema elle chante il y a Laurent. Merci aussi à Jérémy Coiffure les mannequins de Paris. Rolanda Bisope Siko Jérémy Coiffure, merci pour tout. Merci aussi à Cynthia Lomera depuis Portland, Maine. Merci aussi à Hervé Loukoussa, un Canadien de plus maintenant au Canada, Hervé Loukoussa, et puis aussi à Ami Maninga, ben éviter bateau. Mon bébé, je te jure que pas c'est comme exagéré. Nazoko kate yango na sengi ya bando babwale pe minyoko nanga ezo persister na komi bouleversé komi singa vagabond motema na bikodonozo oye koliango wapi okomi neti ncho
Hey pour hey, dame pour dans la loi d'Italion. Nakoko kate, nakoko kate. Emmanuel Macron. Ouais. Voilà, bateau batala ibiso va retenir nini pour l'émission lelo au monde de la fin depuis quelques salutations. Na bateau tout va disposer qui tombe pour Orlando biso. Donc en tout cas pour l'émission na biso, nzambe le rôle azo prêter souffle de vie, ngana rôle ba mot de la fin. Donc ezaka ke kokabora lelo pour l'émission Pour l'émission lelo. Donc on a profité de l'occasion na bandeko tout bolandi biso tous les warriors au nyonso bo vivre na Europe. Boyeba ke concert na bio le 25 novembre na Paris la Défense ezali. To beta concert to sepelisi bino, to silisi to mota la bongo siko na London. To beta la pesu bandeko balingara la bonne musique Formule 7 banda na ba droit chemin, ti to yena ba tokos nande to succès na Formule 7. En tout cas bon se retrouver. Et puis na promettre bino spectacle. Oh bon mon radio to beta déjà ne tout tournaka. Cette fois-ci, ce que on a dit, waouh, les sous. Pour biso tout ça là, et puis c'est makambu. De nouveau. Tu vas vendre, bandi au décortiquer on a pas plateau. Donc on a passé Mbote Belé na Levi Pai, sans oublier China Mbenza. On a passé sous Alain Poupa l'ami du King, venanga de Kos Mukoko le na kata Bela kuna na passé Mbote Belé, venanga François Babadi Motema mère Aziza. Et grand prêtre David Moukeba Venangai, en tout cas, Bambote Belé, conseiller principal, il y a chef de l'État, David Moukeba. Et maman Jeannette Nakati États-Unis, Bambote Belé, maman Jeannette Pongo, Warrior, il y a vrai à Tokos, place aux Bambote Belé. Maître Moïse Moupata l'humanitaire, liboso na mutazate, na simana ope mutazate. Yo tambola na nguya o nzamba pesa et puis na mutema malamu zarango. Maître Moïse Moupata l'humanitaire. Honorable bienvenue Nzaloka. Honorable bienvenue Nzaloka Bambote Belé. Chancel Mbemba Demi-Dieu, Rouge Kalumbaniko, TBC Nyokan Kawankabayo Kele, et pourquoi pas n'avait n'a titi marocain à Rata François, Massananga Clavi Maoukou, les nouveaux parents qui tokos mon amour na nenga koti na terrain na mukila batata directeur Flori IP na peso Bambote Belé, Diez Mpongo inspecteur, sans oublier Micheline Lomo et na pesi mbo théâtre na venanga Guy Golf Molowai mutaleki yo azate di yo yebi Mikolo conseiller principal ya petit raï venanga Guy Golf Molowai Bambote Belé élégance Mikilis Schengen na kata Paris wana Bambote Belé ser nanga Titi Mambu Josiane Timiti, place aux arbres, Bambote Belé, et pourquoi pas na Miozo Kusukika. On est ensemble, au hasard plus que Abeng et Mani, Kandé Zalara plus 243, 9, 950, 43, 314. Ya Roland Gazoul Moubengawani, ya Roland Gazoul Zulman. Et sans oublier Fergani, Ejiki Tenge, Mano, et puis notre manager Madina. Et puis, Namoni Bongo, Cyprien Anzolo, attaqué Bangodi, qui t'accord ce net dans film. Merci. Voilà, je vous rappelle que Fali Poupa Oyazali invité VIP na Dior, c'est mercredi 26 septembre 2023. Ah, patron, le king, boss. Ah, Nzambe Nanga. Y'a mon nom le bâti. Nzambe. Aza pour Fali Poupa. Azo sepela na makambo azo sala. Tala sko babamba on ezuke. Aza invité. Et si l'idée. Et bon, il y a dîner. Oh, azala ina ba basketteur pour les États-Unis. Ah, bangon de ting. Tembende, obi ke tembe za pasia. Voilà, merci Nabato tout balanda biso, merci. Basa na ba émission na bango batika komba patron na biso. Et le lobela ba patron na bino, o boloba ke baza ba danger. Oui, tozo respecter ma baza ba danger. Et puis ba danger makasi. Bolobela bango, bolongo la komba Fali na kati na maram na bango. OK. Oza porte-parole, oza chanteur. Oh guitariste, oui, papa, boza ba danger. OK, bolobela non plus bino. Bon là que ça peut battre une botte à la biso que te ba on basa na makambo eso kende boy biso to ka to lobeli ga ba programme la biso na patron na biso Fali Poupa nanga moko pe mani mako et so ba on de ba bi ma ridicule. Merci beaucoup Emmanuel Macron, merci pour notre temps, je pense que eza première fois té aux alapé dernière fois. Ba beta ma ba ba limbisa biso to za batu. Surtout na part na Emmanuel Macron, so pe na lobby bien WhatsApp, Bolandeli, Sopo Kangil, numéro bien te, Bengara, l'émission ya
Moutounangi, et Bima, et que ça l'a bien, plus 243, il y a William Mouchen, bah, joyeux anniversaire, il vient dans William Mouchen, code mondial, Azadiana Kishasa, plus 243, 9, 950, 43, 314. Voilà. Plus 243, il y a William Mouchen, 9, 950, 43, 314. Honorable, bienvenue, Nzaloka. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Macron, merci surtout à l'équipe Mobimba Afrique et Télévision, merci à Bateau Balinga Rabiso et puis Bateau Ba soutenir Rabiso de près et de loin, merci à Nakomako vivre vinanga caché, Nakomako vivre vinanga caché, pour réputation nange comment suyer, Nakomio passe même pas semaine soulé. Pobolingo c'est loin oh Adolfo qu'elle aide moi oh m'aider hey oh pardon boka mawaye amawa mama sozo imbochabu basi abodaye okta fololo nakata Paris wana okta fololo donc moi c'est moi pembe qui toko sineti na film. Merci aussi Pablo Guitams, on est ensemble. Merci aussi à Israël Bill Gates manager Israël Bill Gates, vraiment on passe aux alliés. Merci aussi à l'international Rachidi Assoumani Monstre et à Ballon bon séjour non à Kinshasa. Merci aussi à Oscar Maritou, les millionnaires en kilote, sans oublier à Kalo Boutique, Pomba et Swag, Charge Yamboka, Molatisi à Congo. Merci vraiment à tout bas disposés qui t'ont pour l'Orlando Bisso. Merci à l'équipe technique Mobimba. Merci à Richard Tessa et puis aussi à Fils Ndjouzi. On doit au la réalisation en Afrique et la télévision. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.